yaka na yesu ozo musala yaka na yesu alors aye na yesu ngo bazwa ngote parce que ya milio bina oti ko continuer ko sambela kwa nini pour bino website nga raison na pesi boy na kozwa boy bon ayaki lokola transaction mais bana na nzambe il faut comprendre, je vais dire juste une phrase pour la lignité na le makamba livre awa na lingi bozwa livre botanga mais il faut y que aucun enfant de Dieu, ça veut dire aucun croyant en Jésus-Christ ne sera béni. Mon côté. Ah bon? Ouais. Aucun. Attends. Église est la cellule familiale et si quand on a éducation chrétienne et si quand il banza mais côté yama oza ko yekola parce que tant on dit mi yesu oza ko bébé spirituel oyebi ko tambolate oyebi ko mi bundelate o makambe bébé oyebite et sengeli basungayo o moni na nzela mate oza ko yoka na nzela ya chaleur chrétienne oza ko zwa ezo permettre spirituellement okola moni mais si ko li pamboli to ko manifester li pamboli et dans ba principe o ko yekola notamment le travail na comprendre que bana posa nzambe moni eloko oyo yo ozwaka facile okomi place moko o ezate et créer posa et créer posa donc ils ont muto amela mai souvent makomi na désert mai ezate soif wana sur bateau avant na poto bazalaka na Afrique pour la plupart to na ba Haïti tout ça bayebi nzambe bayebi moi bon nzambe wana parce que tant aye awa kayu tant ezate et sous tant que prier à la minute alors nzala wana ya parce que yomoko yebi ko bela lelo soko beli lelo biloko nyonso wana ok na nulle part ba te beli bozana ba sécurité sociale kuto mais au moins même assurance na yo comme bois kisayo parce que malade il est trop na kutena ba te beli na poto awa boy libu mu kanga mi ça fait 11 ans parce que malgré ba sali ba traitement nyonso ça parce que na biloko oka nzambe ndako ko sala yango et aujourd'hui biolobi ke boza la sobe bo veiller parce que votre adversaire le diable rôde comme un lion chasseur qui dévorait c'est-à-dire ceux qui ont une distraction mu ke diable ko tala ndako na yo à côté bana na yo lelo oyo ozumbongo tamsu lelo oyo makambo esala bien metala mwana komi drogué o komi lelo oyo mwana mutu esala bien te komi ote psychiatrie o mekabo mwana mutu esala sous bien te azu autisme pourquoi parce que tango yaki awa otiaki mayele na koluka mbongo mais obosa na ki bonzambe kotika nzambe te peu importe que ozwa tope ke ozanga kotika nzambe te parce que nzambe aza défini te na kozanga to na kozwa nzambe a défini na bomo ya seko ako kozala capable ya kopesa yo donc yo o sambela ka te tamsu pe pasteur moko déceva ki yo tamsu pasteur moko sala ki gaffe moko scandale il faut e baboye ke ondimela ki pasteur te lokola mo konzepe mo bikisi ondimela ki Yesu Masia et puis pour mutuneti ngai so il faut na kufelo na baboya na boya pena ngana kufelo takane na jeune boyo baba kanga ne kolosi ya moto ekuf to sambela Yesu pour to ndima ke ye au moins akufa ki pona biso ozomona donc pasteur aza moto akosa l'erreur soki omoni ke mbeli moko ezoki si mwana na yo okobwaka ba mbeli nyoso te omoni o changer ka mbeli pona cadre nostalgie okomosa la mbeli mususu parce que mbeli esala kalango bolamu mais tout dépend utilisation et ko sala mabeto ko sala bolamu ba faux pasteur baza ba vrai pasteur pe bazali ba faux prophète baza ba vrai prophète pe bazali donc kotika nzambe te po église moko kendaki basala ki yo mabe non changer tam sous église mais continuer ko sambela nzambe na yo continuer kozala na relation na nzambe na yo. Mon monde entier, je vous salue, je suis Redi Amissi. Nous avons annoncé une date le 2 novembre, nous allons à Bataclan. À Bataclan, il y a une génération Redi Amissi, papa, maman, bino kiboya. Les jeunes nous sont beaucoup déjà, pour foutre là-bas, papa, bino fito, parents, bino papa, ton maman, billet à Yarota la Redi Amissi. Billetterie ici et Fungwani. Nous savons que nous avons billet na Fnac, na Auchan. Na supermarché nyonso yo lingi na Leclerc oye ça des réservations na ça la réservation en ligne na site il y a Bataclan oye ça réservation oye oyo kabomengo atakala na kozuwa na kokoma lokola bango bakana ngai kala oh mama baluka vina ngai beba vous en le 2 novembre nous allons à Bataclan en France à Paris. Billetterie et si Fungwani, nous FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité,
par des professionnels avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici, c'est la compétence. Non, on laisse aux médias. Toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Canabiso, chez Chiquito, au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment. Quant à moi, les vôtres, humbles serviteurs, Pichankimu, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien que pour vous servir. Pour vous servir, c'est mon devoir de vous informer dans votre chaîne Image Prod TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne OEP, ça nous d'informations dans temps réel. J'espère que votre news va voir Nanda Kusikoba Hollanda, Pichankimu na Bangombila. De la presse, Chiquito Papa Paradis, Bavandi, na Maman Paradis, Kota Labiso. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'homme dédié, le prophète Jimmy Mbaya. Il vient tout fraîchement de Kinshasa. On va essayer de parler, d'analyser ensemble avec l'homme dédié. Nini Oa Memeliba Nanzambe, Lelo Bayo Pambo Labiso, na Image Prod TV, prophète Messimba la Kota Labiso, Lelo Toyambi, Oyaye Ndeko. Katina Nzambe, le prophète Jimmy Mbaya, Boyebi, Bamsouba, découvrir Lelo, Aza vraiment mingi mouta représenté, te pas bande comme sous dans la communauté, Bele Bayebi, ma prophétie na ya pesa, Makamunini o Nzambe, Asala Katina et servira Bana Nzambe. Yangwana Lelo, Toro Solo là, na ye vraiment, premièrement, Yamba déjà invité Nanga pour ne pas monopoliser ma parole, mais derrière la caméra, je suis avec Grâce Kazi, na PCP Bambote, pourquoi pas, na Faya Basket, Shango Basket, na PCP Bambote, Monsika Bozotala, Guy Basket, Héritier Basket. Voilà, prophète Jimmy, bonsoir et bienvenue. Bonjour et bonsoir. Sinon santé ça va nazana sengwa kozana bino awa na Image Prod et na pesi bana nzambe nyoso mbote baye bazolanda biso bisika nyoso bazali ces jours sinon zoleka malili na osabitue na eloko wana te na mitu na bosala ndenge nini pona kolekisa ba malili vraiment donc terrible quoi na obima te na vandika na chambre donc na te oza retraite improvisée pour libanda donc mais bon ça va on est là pour penser ni vision quand même vraiment donc ça va en tout cas tout le ces jours mon malam. Mais sinon si on peut parler vite fait bit à voyage des années. Alors voyage nangeza na deux buts on a salé en deux temps, c'est-à-dire que naza na tourné mon corps aux Ezali mondial bandaki na Congo na ke dans la province sikoyo boye nazo zwango awa na États-Unis et puis na Europe et da tourné tout benga bunda pour na libota bunda pour na libota eza activité mon comme nene ya prière o eza ko sangisa ba bota nyonso autour ya liloba nzambe pour na ko lakisa bato penser à nzambe pour na mabota na biso mais aussi ko kamba bat na ba prière mon ka makasi o eko ko sunga ba mabota na biso tout ça la kango na Kinshasa tout ça la kango na mo ba kati ba place na ba province na biso mais siko boye to ko ndo ko sala yango na États-Unis et puis to ko sala yango à Paris mais ko ya nanga na poto eza ko en deux temps le 5 octobre
et cause à la vernissage, il y a livre, il y a les bossos, on a commis, on a commis yango. Ah bon, commis livre. On a commis livre, on a un livre ebelé OEC comment maintenant le bimate, mais il y a les bossos, on a commis ça, ils ont sous ordre, mon Nzambé, ils allaient le pouvoir mystérieux de la bénédiction. Tout ça mais qu'on redéfinir un peu bénédiction, concept on a au batebelé, au moins ils ont parmi ba concept et manipuler batebelé, sakani pena batebelé, bazana une image moko boya. Alors tout mais qu'on expliquer bateau par exemple que bénédiction ils ont été le fait aux anambongo. Parce que ceux qui causent la bénédiction aux anambongo c'est que bateau va sambela raté ba nambongo c'est que ba béni, ba sambela ka ba nambongo te ba maudit. Donc bénédiction za aux anambongo te pour Jacob ba pambola ke papa nae mais akima ki ndekona akenda kana baton pamba. Moni mais akenda ki atiki bo mengo nyonso mais akenda lipamboli. C'est-à-dire lipamboli za auto monate za musala te za voyage te za mariage te quoique la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire que bénédiction est qu'on produit richesse mais la richesse te bénédiction ça pouvoir mon spirituel. Alors mais qui qu'on s'étendre un peu dans le livre wana pour nous expliquer la réalité wana. Donc et comme le 5 octobre tout ça na Noisy-les-Grands na Ibis il y a Noisy-les-Grands et tout à partir de 13h basali nzambe banana nzambe vous invité na programme wana mais juste après il y a donc les États-Unis donc ça là 2 semaines donc ça se bunda pour les bota oui on a quatre mois m'inquiéter par rapport il y a message au lobby il y a bénédiction est-ce que en soi aux hommes on a que message recote facilement parce que dans les autres doit vivre dans ma TV n'a pas tout le monde pas comme n'a pas ça azoma bozwina mais yo ça tout temps sous bénédiction ça autant sous il y a au monde tout le temps il a 1 million. Surtout que biso ba chrétien il faut comprendre le concept wana malamu et ça a été très mal enseigné. Et c'est à cause de ça que bato pe belé baba nzambe parce que ça que yakana yesu ozwa libala yakana yesu ozwa musala yakana yesu alors aye na yesu ngo bazwa ngote parce que amilo bina oti ko continuer ko sambela kwa nini pour bino website nga raison na pesi boy na kozwa boy bon ayaki lokola transaction mais bana nzambe il faut comprendre je vais dire juste une phrase pour la lignité na lo ba livre awa na lingi bozwa livre botanga mais il faut y que aucun enfant de Dieu ça veut dire aucun croyant en Jésus-Christ ne sera béni. Mon côté. Ah bon? Ouais. Aucun. Parce que les enfants de Dieu, il y en a beaucoup. Mais celui qui croit en Jésus, aucun chrétien, appelons ça comme ça, ne sera béni. Et tout, là, bien phrase nanga. Pourquoi il ne sera pas béni? Parce que tout chrétien a déjà été béni. Donc, chrétien, et si à pas moi, Ephésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc qui nous a bénis, c'est conjugué dans les passés composés. Et le mot c'est Salema déjà. Donc tant que nous sommes un peu toqué quoi. Aussi on a aussi appelé ça on a ndeni. Oh yo ceux qui n'ont rien wana ne to benga bon temps ne to lo bara monde ne bo di mo différents chrétiens frère moral lobby nga mona nga importance au ken d'église parce que ndeyo lo binzambi sia pambola l'ensemble la sous nzambi ni posi apesa so no senga ici que no me malisumu t'es dans les sumuté mais c'est yango tozo ko expliquer ngo siko na livre pour comprendre bénédiction wana aussi toza na ngweza nini pe comment ko matérialiser yango tokenda na église pour na lukali pamboli te tokenda na église pour na ko entretenir relation na biso na nzambe et puis relation na biso na bandeko na biso église eza lokola cellule familiale esika to que nous éducation chrétienne et si quand il obanza mais ça côté yama oza ko yekola parce que tant on dit yesu oza ko bébé spirituel oyebi ko tambola te oyebi ko mibundela te oyebi makambe belo oyebi te et sengeli basunga yo omoni na nzela mate oza ko yoka na nzela ya chaleur chrétienne oza ko zwa ezo permettre spirituellement okola moni mais si ko li pamboli to ko manifester li pamboli et dans ba principe o ko yekola notamment le travail acharné oza la expert et na livre wana na ebeki ko expliquer si ko comment moi na nzambe oza béni okoki ko matérialiser si ko bénédiction na parce que ngayo bozo mona na mwana pasteur to koli na bobola donc na yebi na mwana kingabo na yokela ngo personnalité donc na pe na mwana kingabo pe na kingabo pécheur donc na botami na avenir Bwangongo donc mwana pe na kingabo mais aujourd'hui par la grâce de Dieu mokili mobimba otambola molelo oyo na koloba te ke na souffrir au moni pourtant j'ai connu la souffrance qu'est-ce que j'ai fait ma bonzate. Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont ça l'église parce que l'église nanga ils ont un charge au moni n'a pas rappelé mon église pour na ça il a yango tu vois un peu mais j'ai utilisé ma capacité au nzabata ki katinanga j'ai appris comment est-ce qu'on conseille la talent nanga na ebi koloba j'ai une voix radiophonique na ko prêter voix nanga na ba spot
au monde un peu j'ai la capacité ya naïbi musique na beta ka synthé na beta ka guitare na beta ka moi basse et tout na na studio ceux qui mutoyer na musique na ko betele musique ba pesinga moi un franc au monde un peu ba talent wana pe ba capacité wana naza na yeboye moi muke na sali album wana et pesinga ba contrat wana c'est ce qui me permet de vivre on comprend un peu donc toujours là qui s'abattent dans Nzambe que luka lipamboli te pose déjà dans lipamboli mais siko il faut oyeba ko matérialiser lipamboli wana pour que bénédiction et créer aussi ko richesse donc ça c'est un peu en gros donc livre comme le 5 octobre donc vous allez dans Noisy-les-Grands na Ibis ou à Noisy-les-Grands donc côté juste il y a centre commercial et puis après on a que ça pour bunda pour les bottes aux États-Unis le 9 le 10 le 11 le 13 octobre na ville ya Champagne et tout et pas pasteur César la kuna pour escape la bunda pour les bottes et puis dès que tu silisi kuna tozoya siko na Paris awa donc dès que la deuxième partie à voyage nanga le 25 le 26 na Sarcelles et kozala na avenue 16 bamboka na bamba comme on a besoin photo c'est terrible et puis donc voilà. Donc 16 rue Lescouvier 95 200 Sarcelles. Donc rue Lescouvier Tozalawana le 25 le 26 à partir de 18h 23h. De 2 jours on est 2 jours moko ya moto et si ka pinguya na Nzambe et ko talisama ba œuvre ténèbres ko za neutraliser biloko Satan ko tsaka na ba famille pour na ko tia division pour na ko tia ba problème pour na ko tia divorce ba maladie ba nini to ko traiter en na kata bobo la présence de Nzambe et Nzambe à visiter Batebele. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mais sinon l'homme de Dieu par rapport déjà depuis et si on participait déjà à un culte de prière. Oui, natei na église Ebele na centre de réveil Impact World il y a apôtre Michael Hippoly natei na église Sauver pour sauver il y a pasteur Brice Ndongala nazo ke noté na Chartres na moi ba église oyo ba molimo na Nzamba permettre parce que nazo ka ba invitation na lo yengete donc ils alaka mon ebo to annoncer que tozo ya ko poto ba te belé ba contacter biso du sto bondeli ba oyo to conviction à Saint-Esprit et que ndima par rapport au Tom Storo, la différence au monde par rapport à Kilta il y a beaucoup de Congo. C'est la différence à Makassi. La différence à Makassi, na comprendre que na posanzambe. Posanzambe moni et loko oyo ozwaka facile. Au commis placement o ezate et créé pour ça. Et créé pour ça donc ils ont muto mais la maille souvent ma commune à désert maille ezate soif wana sur bateau avant na poto bazalaka en Afrique pour la plupart to na ba Haïti tout ça ba yebi Nzambe ba yebi moi bon Nzambe wana c'est quand ngaye awa kayu tant ezate et sous tant que prière pendant minute alors nzala wana ya ba moment intense ya prière parce que différence ils allaient pendant que pour Nzamba ça partout Nzamba même awa mais ce qui est différent c'est que ba très occupé mon ba très occupé et muto a outi na Afrique aïe na moi na qui to bien au Chabwala aïe na moi qui moka moko boye nango alors les gens ont soif de ça c'est vraiment une réalité bato comprendre temps par rapport que tout le monde na ba kini église ezo mutu tamsu banda tongo tipo kwa zaka na église olebo tinde kende oluka kende osala mais mutu ebso na lamuki na tongo funa kende oluka na côté na église première fois na ya poto na mona pa mutata la montre monde que fallait église ici dans le désert et comme 3 heures du temps il est bien c'est une bonne chose c'est une bonne chose mais c'est aussi une mauvaise chose dans le cadre de la spiritualité donc il faut toujours équilibrer il faut pas croire que na Kinshasa ba église nyo sonde mutu kanga ba toujours c'est qui est faux mais deuxièmement il faut dire aussi que la réalité africaine est différente na makama molimo peu importe obédience spirituelle nous nyonso tolo bango en général donc ozala mutu akisi donc ça veut dire que oye ko la kinganga par exemple oza na kata occultisme côté na loge ou peu importe obédience spirituelle na yo prix à payer pour augmenter na pouvoir et attend
Donc, on ne peut jamais augmenter notre pouvoir, ton spiritualité, sur le PC en tenter, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Même dans Tchik, au moins, on va péter dans la poto, dans la classe de temps sous Tongo, 7h, 16h. Au moins, tout 18h, on leur prend toute une journée, bourrer, au moins, que Moutou n'est échangé. Donc, ça, c'est d'abord un principe important. Mais des fois, dans l'Afrique, au moins, les gens ont beaucoup de temps, non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'il faut dire aussi qu'il n'y a pas de travail. En Afrique, tu belé misala yate, misala pena ezate, mon bena qui monte à 6 classes, mon sala penza ezate. Pour les pasteurs, vous pouvez aussi créer des entreprises. Au début, pourcentage de pasteurs au bazar na moyen, ils ont moins de 1%. Tout pour ça naté. Kolandate ba église, oh il est kana YouTube. Les canaux YouTube mais mingi ba pasteur ils sont dans une misère, dans une galère tu vois un peu beaucoup de gens qui donnent trop de temps parce que ça les athées ils préfèrent aller dans l'église assembler Alexatan dans l'église pour et qui va penser ça c'est aussi une réalité ça ne veut pas dire que c'est la norme na lingi au comprendre ngabe po yo za muta bordure wala otombo kaba et tout zwanga na ndenge ya na zo meka ko expliquer yo moi réalité pe au biso parce que yo za depuis longtemps au moni na commis par les États-Unis na côté frère moko abanda ko sala na entreprise moko ba indien ba na ko fouter $11 le jour. So, on a un mois et puis combien? Rien du tout. Presque 300 et quelques dollars au money. Moi, comme ça, on a foutu $192, $192, on a foutu par mois. Et tout, on a coûté les États-Unis à travers par heure, on a foutu $21 par heure. Donc, ça, si 10 heures, il y a travail à $210 un jour. Vous comprenez un peu? Les réalités sont différentes. Donc, il ne faut pas qu'on croie que l'église là-bas, ils ont endormi le peuple. Au contraire, ils ont déstressé. Ils ont stress à parce que stress est l'équipe. L'église aide aussi beaucoup de gens dans ce sens-là. Maintenant, tant que Moutaï n'a pas à trouver Moussala, c'est une bonne chose, mais ça crée aussi un déséquilibre par rapport à la spiritualité. Parce que comme on a su qu'il a trop de temps pour travailler, à Zumbongo, à Zunani, maintenant famille na moi c'est na Ibaboyani. Parce que sous moi si à combien de salibanda parce que mon balade sous-souté après on a pas azu maladie mon boye ba que encore mondele scanner au cancer ce qui des œsophage et au monde mutu vie bébé parce que azwa ki mbongo mais spiritualité ça qui sauter aux hommes dire kim sanga ate pour exactement sous occasion pe na otikayo o pe sabandeko message pour ba Holanda biso ba tubele ba éducateur comme toi na poto awawa Soza pour 100 000 euros, ce qui est le Moussala aux Zongo. Soza pour son voiture, même si un crédit aux Zongo. Il y a un moment qui est fatigué. Bango, parce qu'on voyait tant sur l'église, bango qui osa nini. Naza dia na permis, nana ndako, nana ban, non que lukani na église. Mais si un message pour ramener, ban nzambe au baza perdu. Bible Zakoloba, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, ce qui a bon ici amnae? Qu'aucune église, token église n'a noté pour nous ambongo, token église n'a noté. Et je disais ça récemment dans l'église. Beaucoup de gens pensent que nous prions ou nous prêchons parce que nous manquons à faire. D'habitude, moi que je suis ici là, j'ai des contrats, il y a grave au moni. Donc naie poto na mbongo église te, naie poto za mbongo na ngai. Donc ndaku na ngana vande laka, ya mbongo na ngana sominda poto bien na sombi mutuka na sombi. Et à mon je travaille. Mais nous servons Dieu parce que nous avons compris que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est parce que nous voulons avoir une relation intime avec lui. C'est pour le bien de notre âme. Nous prions parce que nous voulons garantir notre éternité avec Dieu. C'est d'abord pour des raisons spirituelles. Ce n'est pas d'abord pour des raisons pécuniaires ou matérielles. Évangile, il y a Afrique et qui comme affaibli parce que tout le monde qui est un évangile matériel. Tout ça. Les spirituels influencent le matériel. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné la spiritualité sont les qui cherchaient premièrement le royaume et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, yo oza awako travailler c'est bien, ko luka mbongo c'est bien, mais koza na relation yamakasi na nzambe c'est encore mieux. Okoti ka nzambe te pona biloko mokili. Parce que yo moko yebi oko bela lelo, soko beli lelo biloko nyonso wana ok
ok nango nulle part bato belé besoin ba sécurité sociale kuto mais au moins même assurance na yo comme bois qui ça yo parce que malade il est trop na kuté na bato belé na poto awa boy libu mu kanga mi ça fait 11 ans parce que malgré ba sali ba traitement nyo société parce que na biloko oka nzambe ndako ko sala yango et aujourd'hui biolobi que boza la sobe bo veiller parce que votre adversaire le diable rôde comme un lion chercheur qui dévorer c'est-à-dire ceux qui ont distraction mu ke diable akota na ndako na yo akote libana na yo lelo ozumbongo tamsu lelo o makambo sala bien metala mwana comme drogué o comme lelo o mwana mutu sala bien te comme ote psychiatrie o mekabo mwana mutu sala sous bien te azu autisme pourquoi parce que tango yaki awa otiaki mayele na koluka mbongo mais obosa na ki bonzambe kotika nzambe te peu importe que ozwa topé que ozanga kotika nzambe te parce que nzambe aza défini te na kozanga to na kozwa nzambe a défini na bomo ya seko akozala capable ya kopesa yo donc yo o sambela ka soute tamsu pe pasteur moko déceva ki yo tamsu pasteur moko sala ki gaffe moko scandale il faut e baboye que on dimela ki pasteur te lokola mo konzi pe mo bikisi on dimela ki Yesu Masi et puis pour mutunet ngai so il faut na kufelo na boya na boya pena ngana kufelo takane na jeune boyo baba kanga ne kolosi ya moto ekuf to sambela Yesu pour to ndima ke ye au moins akufa ki pona biso ozomona donc pasteur aza mutu akosa l'erreur soki omoni ke mbeli moko ezoki si mwana na yo okobwaka ba mbeli nyoso te omoni o changer ka mbeli pona cadre nostalgie o commencer la mbeli mususu parce que mbeli esala kalango bolamu mais tout dépend utilisation et ko sala mabeto ko sala bolamu ba faux pasteur baza ba vrai pasteur pe bazali ba faux prophète baza ba vrai prophète pe bazali donc koti kanzambe te po église moko kendaki basala ki yo mabe non changer tam sous église mais continuer ko sambela nzambe na yo continuer kozala na relation na nzambe na yo voilà merci beaucoup l'homme dédié mais sinon là aujourd'hui prophétie un phénomène prophétie est divisé prophétie est bomi ba famille prophétie et vraiment il y a le comment toko différencier pour toi y ba vraie prophétie d'abord il faut y ba déjà moko rebiso ki e mo autant la bible yo moko ozala na ba o découvrir ba kambe yeso zolo ba bobi bokanisa te ngai na yo mema kimia na ende omema likwangola na yo mema epé na yo kabola papa na mwana mobali mama na mwana mwasi vous comprenez verset on est dans la Bible donc il faut les na peso verset on a na peso verset donc ne pensez pas que nzambe sokaye ayaka kaka ko sangisa te ayaka pe ko kabola akabola ka aye pa Abraham ebisi lo liboso bima na ndaka papa na yo bima na mboka no kende donc nzambe a capable pa ya ebisi bima muko mususu batuna nga question on n'est pas journaliste moko ba prophète bino ba prophète bino kabola bato bokanga bato ndoki na ebisi et na papa moko na yebi na Kinshasa kuna azaki na musala azaki cadre d'entreprise et puis mukolo moko boye boba eli mwana moko na ndaku boyika baba na kazi baye na ndaku et tout ça après un temps amoni mbala moko boye pas musala demande d'explication pas mise à pied musala longwe ba muto kanezi problème pas frigo koufi pas moi na liboso azu maladie et tout ça moi na suka koufi na accident donc ba malheur moko commis qui est une église moka ba prophète donc tanga kombote abengi ba prophète ba na ndako tongo ba osambela nzamba révéler kombo abe muto asala loko oyo eza neve na yo moko comme on était avant daki wana ye mutu azando kasaki basaki bo et puis neve nga ndimi pena abi oui batina nga na mboka baba ke yo loko sunga famille na ya pona bebisa biloko nyonso na tuni esiko bon ce qui est là qui yonde ba na komelo makambo est-ce que linga ki te o préféré oyeba nani yango oyo a osalo mabe vous comprenez un peu ça bon mabe ko ko na gestion o esali ke muto apprendre que zandoki ba que tel zandoki abengani ça c'est une mauvaise gestion parce que ndoki ko loko même so bengani na ndako donc atali banda ko loko zaki manque tamsu ya connaissance manque ya maturité mais qu'aucun ko incriminer une prophétie, je ne dis pas encore que toutes les prophéties étaient bonnes pour y aller le coup tapé. Ils est belé pour aventure. Mais ici je parle de vraies prophéties. Donc tous à la peine équilibré. Comme pour dire, la division est comment et c'est normal. Yo zan de konanga makila mais na apprendre que même atana nga kindo kité na apprendre que so nga na moi si yo na simoke na obeti masolo nga mabe et pas moi ça na accueillir une fois deux fois na continuer ka ozana yo
Vous comprenez un peu? Isaac, et Jacob na Esaü. Écoute ma passe pena. Allez, Nazana Nzala. Li passe dans la senga teke na ngai droit de naissance. Allez, na teke li yango après li pambole lingé la ngabo leki na nga moko ndeko na nga akenda pena abeninga bok akimi. Mutande mona no sepela na ye. Bakabwani 20 ans baso la raté. Donc il y a des réalités où comme dans ba famille, on ne peut pas seulement dire que église, mais seulement c'est qu'il faut savoir comment to koyeba que prophétie o eza solo, prophétie o eza malamu. Si ko to comme la question. Comment différencier? Il y a liboso eza d'abord ko se référer na liloba ya Nzambe. Prophétie nyonso o ba ko pesa eza ko contredire liloba écrit ya Nzambe fo boyango. Il faut boyango ba peso prophétie attention prophète ngo sans a moto mais ayebi so loko moko yo moko yebi ke na bible ba koma boye mais ye alobi ke sala boye boyango. Deuxième chose, prophétie nyonso o eza ko kende à l'encontre ya moralité. Na peso exemple aléos mama surtout ba maman de ba tomba ba victime na biloko wana oye pas prophète o maman na mona démon mo la tio na nzoto na libomo na yo et tout ça allez te maman na mona fona sukola yo et puis na pakolo pe na mafuta zo mère o mona te ke vient na lingali yo. Donc on comprend il faut soutenir pour comprendre que ça ce n'est pas de bonnes mœurs yo kolongo langa bilambate pour nous on comprendre un peu ça défie les mœurs. Oh non il faut aller là le kola ba qui Élysée là il mona kufa attaquer bouche contre bouche donc voilà bouche contre bouche il faut y ça d'abord boye moi na Élysée là qui mona mukie 2 azali mwana mobali 3 azali ya okufa donc zela na mukolo na okoma mwana mukie mbede na okoma mwana mobali et puis mbede 3 na kufi ya osala nga bouche à bouche parce que c'est ce qui s'est passé donc au moni tango comme ko défier moralité il faut boyango le problème avec bananza bebele ba yebité liloba nzambe au moni ba se laissaka embrouiller ndengwana. Troisièmement il faut autant la conviction ya molimo mosato la Bible dit ceci. Beau mépriser ma prophétie, kasi beau examiner yango, beau zwa oyo ya malamu. Prenez ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Si on peut prendre ce qui est bon, ça veut dire que dans la prophétie, il y a aussi ce qui n'est pas bon. Ah oui, parce que Nzambe kuta lobaka, mais ce qui Nzamba lobi, li lobana ekoleka na nzela ya canal o nazana mutu. Ena bilongi musu na tali bena na linga kote. Na sepela ko note si on a la monika ka accident na ndoto. Moni le kwa la linga kote déjà te. Na biso Nzamba o frapper, soko bongo ni mote mate a frapper. Nzoka ta musu Nzamba na ko prévenir ngana sambela pour na danger. Au moni à cause ya qualité mote mananga na déformer prophétie. Voilà pourquoi tango ba peso prophétie faut examiner yango yo moko pe ozana molimo mosanto kati na yo oko yo kanzambe oko yo ka ke eloka lobi oyo eza yango te beloka lobi oyo eza 60% yango mais oyo mwana zwa eza te. Donc c'est très important nazoye ba prophétie moko ba pesa kanga récemment ka mutu ba komelinga tout ça nzamba lobi et nzamba talisi ngai osali accident moko munene pe okufi wana na ozwa avion pour ya awa donc mercredi yé lundi na buto mais mon travail ce n'est pas de croire bêtement, ce n'est pas non plus de rejeter. C'est ok, merci beaucoup, prie pour moi. Omoni nga moko na koti na prière na prier na binzambe soki esprit moko aliwa za liboso nanga ndenge na voyager na longoli yango na kombo na Yesu na prier et si na voyager na yanga bien accident mo te salemi. Donc il faut aux mon maturité wana pona ko yeba ko discerner ba prophétie. Mais sinon ils allaient ndeni ndit par exemple lelo to bandomo na prophète Edi Nabal pour ne pas beaucoup citer to yoka sala baba apesa ba prophétie pena ya nation monique peuple de Dieu et salami alobela président eloko mo boye mon pays salami neti mosali na Nzambe prophétie ni tamso pesa ya nation ko kisama bon ngana ko sala publicité na ngamo côté naza mosala Nzambe mosala ngaza ko sala publicité na ngate mosala nga ezali ko sala publicité à Yesu et puis ya koloba o na porte parole mais ce qui est vrai c'est que to tia ba image na permission ya régie et tout botala o Nzambe et sia lobby na nzela na biso o c'est comme ça mais je crois que bana Nzambe ba yebi makambo belé et tout moi ngana lobezate c'est mieux que to tia ba image il y a tellement beaucoup de choses na mboka na biso Nzambe a meki ko confirmer ministère na biso na nzela ba œuvre prophétique o na ba via bateau na kutani kutuna maman Mireille Basirwa na Belgique na PC Mbote Sikazali a rappelé nga prophétie moko il y a 10 ans na peki
donc abisinga be osakola ngo bisenga ke omoninga na sala formation moko théologie aux États-Unis et tout pe dans un doctorat abi kutango pe nga professionnel na bayaki o mabela États-Unis ni na ketanga théologie nga na boy nga ko za pasteur mais na moment toujours le bas ça fait je crois 1 année ou 2 ans à mai docteur en théologie omoni donc mais ils est belé vraiment nangolo nzambe que ce soit de manière individuelle, que ce soit de manière collective, na ndenge ya mboka to mekaka ko mema message ya nzambe pour na mboka mabe na ngweza nini mabe na ngweza ke soki au petit message moko o eke la tendance moko na gouvernement ba olobake olie mbongo gouvernement au monde pourtant nzambe ayebi bande ko Congo ba yebi ngai naza parmi ba prophète oyo na za pemene ba ta gouvernementé donc tokuta na ptena moko na mboka une fois dans un mariage na kede ko pambola mariage c'était moi l'officiant yazaki parrain donc mon nez ba photo na suka ya cérémonie au kangi na ba marié au kangi na ba parrain au kangi na ba parents c'est comme ça que j'ai pris des photos avec lui donc les atekeo na non tokutana peka wana isuka wana mais quand moi je parle et ma beza sous au petit message moko o eke contre bango ba miso so que non c'est que yo zoli ambonga ba opposant et ainsi de suite pourtant biso ka ba porter parole o nzamba talisi yango to ya loba apesi au message mo pour la mboka et au kanga mon côté o ya loba voilà oye o lobby makambo belé par exemple makambo belé o to ya ko loba o mona peut-être lobby yango 3 jours après salemi o ya boyo lobby na ebaka elo mona copia comme témoignage plutôt pour nos commissaires Nzambé quelque chose qui m'avait beaucoup touché c'est belé mais moko touché nga makasi za mai ya fleuve et mataki makasi et mati et comme au dinda banda ko belé na ilanga na mbula toro et bato ba banda ko dinda penza parce que mai mataki makasi siko na ole kalanzela mai na moni fleuve ndenge mati et comme olinga ibima na makadam na ki passe na kene église na fukami na sambeli na binzambe yo mtu kela mai est-ce que okokite ko sala biso grâce que mai oyo ekita nzamba bisingai fils de l'homme telema liboso nzambe pe gangela mai ekita c'était un dimanche na kil na telemi boye oyi ba kimpi yango ya raso rezui biso ya o ba eno donc ya raso elo ko ba elo bo do obanga sumu tuté et tout na telemi na biso bote mato sambela na bisi mai ya fleuve na gangelio na kombo na Yesu kita o sala bote na sengi nzambe kadi na zolo ba bona sengi yango ba dimanche obi ke lundi to la mukibwe to le kinzela mai ya fleuve pene kitia batu na église ça les pas na ngena poster nzamba na biko poster te kotate parce que biloko musu ezali et okomisa yo mutu mais okomisa nzambe te bita nzambe ezali que tangu nzamba lobi nzambe ndako kisi gloire efezonga pa na ye moko et non pas na biso na commence ngana lobaki ngam na lobaki te nzambe na lobaki ngana sali porte parole ozomoni na sali porte parole alors la soki sankara de kunta aye awa makamba loba eza ba information o euti pa ya musique na bango ya maison mère au monde donc exactement c'est comme ça un prophète il vient que répéter ce que Dieu a dit ou Dieu lui a demandé de faire donc bah témoigner je crois que tu retiens en gros moi quelques extraits et tout il y a des élections tout ça là qui il y a bah gouvernement to bimisa qui élection oui bah élection to loba kango bah te belé bah ça là qui élection ko sale maté tout ça biso qui bah auto les pas sango et à tout une question on a boyaki koloba kuna meko ki mango t'a insisté na bisi qui était bah élection aux ala et puis mon konzamboka va se place à kozonga mais c'est qui ça pouvait être prévisible mais la prophétie là où est important c'est que ekozana écart ya moulai entre yé na deuxième personne nzamba ibisa ngango pardon écart ekozala moulai entre yé na deuxième personne wana nzamba ibisa ngango et ça la TV donc to l'exango awa et puis il y a mis balé à makasi les sous là que nzamba ibisa ngai que plus de la moitié il y a ba député bazonga te donc il y aura plus de 300 nouveaux députés dans le Bakiango. Dans le lobby, il y aura plus de 300 nouveaux députés et exactement, il y a eu près de 325 nouveaux députés au Bakota qui donc ils ont makambo oyo bana Congo bayebi oyo nzamba sala kala lori nanzela na biso to créer kango te to luka kango peut-être souvent molimo na nzambe soki a lobby biso peut to répéter quoi. Bato batali na musika ba ope balanda ba image wana ba confirmer yango vraiment mbula et to kene na suka mbula pe biso peto zo biso te pas coller la biso ata c'est ça et tika la keto loba mon plateau et image vraiment te
toya na bunda pour na libota et ça ba message oyo nzambe a zopesa ngai pour la communauté congolaise surtout yango na leki na image prod pour na ebike oyo pena Carrefour et ça voix moko oyo ba congolais balandaka ba yokaka et tout ça donc boya na bunda pour na libota tokoloba o nzamba lingi toloba tokoloba yango et ça makambo belé sengeli ko bondela par rapport ya lolenge tozali en Europe et tout ça makambo sengeli penza ko yeba et sikani tozokende wapi dans 5 ans qu'est-ce qui va se passer. Boza na ngona idée pour que bo s'ajuster par rapport à la réalité mususu. Par exemple avant Edouard Philippe Alonga premier ministre biso na réveillon en 2019 photo kota 2020 na loba kiangona bina moni Edouard Philippe azolongwa la monia a démissionné Macron deuxième mandat na oyo nzamba tel sengango ndengeni a perdre de majorité na parlement j'ai dit ça ba vidéo ezali donc il y a beaucoup de choses même na France au nzamba lobela biso na Belgique na bamboka ebele États-Unis nzamba oloba keta eloko tel linge comme na yebaka moko eza to sambela ezako na live rabo na Facebook to sambela nzamba psingai to sambela pona ville moko ville tel na États-Unis na moni ba neige ezo tempête de neige moko makasi to bondela ils a démon to bondela nzamba arrêtant to bondela ainsi de suite vous voyez que 2 jours après tempête de neige moko makasi beta les États-Unis même to kufate donc ouais donc il y a beaucoup de choses nzamba iti zakabiso na bunda pona libota to kozwa ta ko lobela ba individu ba famille sori moli mon nzamba pesi message parce qu'il y a des moments net la minute au boé na un message té donc il y a pesi na il y a eu ça là monter ba mingi bakosaka ya mingi bakosaka mingi bakosa ya mingi peza ba esprit autobenga ba esprit familier alors c'est là ba milimo au misusu ya bokoko ainsi de suite ne o elobela bango biso to contrôle la Saint-Esprit ne a contrôler biso ça veut dire que il appelle makambo na cause na moni dans la talio bo na ko mona mais molimo na nzamba biko lobate moni na vani na ngai voilà parce que un prophète azalokola émetteur donc à recevoir ba information il y a mais ce n'est pas tout nde o aza appelé à loba et da o molimo na nzamba ko bomba sambela no ka bando bondelo pe olobi no pe ngote net par exemple premier ministre o abimi o boye nzamba pesanga kombo na janvier 2023 donc 2024 était premier ministre maman nani voilà Tuluka nani donc na vandi boye pa nzamba pesinga bi mutu o na poni pour la premier ministre eza mwasi kombo na ye boye na yebiete na bengi moi na ngamo kwa église na tout oui c'est telle personne oh nzamba bien mtazala premier ministre papa c'est possible na bengi avant 2024 na janvier donc avant donc malamo ko na lobi yango boy na zongi na bengi quelques conseillers na yebi quelques banasi bango nzamba lobi yende mutazala premier ministre babi politiquement za makasité azana puité azana ni boité na bité wala za bomoto mais nzamba lobi ye mutazala voilà il a on nzamba lobi on ngape na répéter kaka et tant on a moni a comme premier ministre na pas molé na nzambe tu vois donc il y a beaucoup de choses comme ça et dans la bataille belé ba destiné moni prophétie importance tango za ko révéler yo penser à nzambe pour na vie na yo parce que au moni au cause la we banguna na yo bana sima mais yo za liboso ana ba mandoka danger mais soko zo beta liboso koto pou bato ba kufa banda ko ekoya mais banguna no ba kufa te il y aura pas de résultats ba situation de traverser et continuer parce que au toucher la mauvaise cible au moni alors prophétie za ko taliso nini nzamba okanisa ponanga eza na nzembo moko banda oyemba kala to banda oyemba loba liloba moko ponanga nakomi ko banga ya suloba ponanga ezaki banzembo moko ezo rappeler biso que na besoin na kanzambe c'est vrai ba aventurer bali c'est vrai ba faux bazal même soko lobelanga ngamo ata na ndoto lobela ngai j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu attends de moi tu vois un peu na 2022 na bano ba invitation poto na 2016 dans une invitation na Sambeli nzamba biko kete na 2017 nzamba biko kete na 2019 nzamba biko kete na 2020 na janvier na une invitation à Brésil na ngina côte nzamba biko côte saté pas covid et na Brésil ba kufa makasi tu vois et tout et puis na 2022 nzamba bisinga bisiko na fungolo yo nzela pour kende côté ya sang malamu na Europe au moni wana na sali balebele Lubumbashi na sali ba Goma na sali ba Matadi ba mboka ebele na kati ya intérieur surtout ba place reculée na ba Kisenso na Kisenso na Makala na ba Mbudi dans la kenda rapena ko sa ba campagne kuna ba place za reculée nzamba lobi siko na otindo wapi na poto quand je connais la direction na ebisko siko na ko sala des
démarche et aussi bas au monde parce que naza na pensé à ya nzambe. Deuxièmement, prophétie ça ko révéler yo ba plan ya diable contre yo parce que nengo za na il faut ba ke on étoile nzambe mais ba dongolomi so pe ba luka si ko diable abata maka a luka ba piège a piéger yo a luka a côté ba rarement ko bo électilo temps soit ko bo moto mais au moins alexelo air ya vie au moins be muta comme na 50 ans 60 ans a sali pe lo malongate mais ce ko prophétie ko deux ou identifier c'est qui ton ennemi nanga eza boé tel eza tel peut-être que eza mututé eza katam sous comportement moko ma be fotika ennemi na cause à katam sous yo linga ota ba film porno trop et tout ça et ko on a distraction au moni nzamba ko ya révéler comme lo ka simple ndengwana ke yo il faut tika boé aux yeux conscience et puis aux yeux victoire aux hommes donc prophétie c'est très 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 important na kata via moto et il faut jamais tout négliger ma prophétie mais tout dans la sage tout dans le discernement à chaque fois que Nzambe azolo voilà qui yongolo ba merci Nalbato yo so ba Holanda biso donc ba biko bomba information te soko ta l'émission au partager au kabola pe na baninga ba yo ka sango malamu oyo l'homme dédié à memeli biso awana mikili ya poto et bat ba la biso na partout dans le monde entier vraiment donc tous un prophète Jimmy Mbaya double ponction Nabe Bongo prophète chanteur Banza ba binze moto yemba ouais moi soutiens-moi papa ouais moi soutiens-moi j'ai besoin de toi oh j'ai besoin de toi oh Père. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais moi afin que j'aille prêcher. Ouais moi afin que j'ai de montre ta puissance. Ouais moi papa ouais moi voilà. Bravo. Et c'est bellissimo ensemble. J'espère que papa Mbwami, Neymonduka Pambwami, bienvenue Yanga, Chikito Papa Paradis, na Maman Paradis, Baza vraiment Yako Pambwama, tous en l'homme dédié à. Mais sinon l'homme dédié côté musique qui est aux évoluer est-ce qu'il y a au Kabolango pour partager des choses différentes pour vous attendre comme chose d'inspiration au Magayo Moko, Baïla Banzembo. En tout cas, na don penza ko banzembo pela mingite. J'ai passé dans la bateau quoi pasteur Atoms ce sont des gens qui ont un don d'écriture extraordinaire bateau quoi pasteur Lord Lombo bakomaka très bien Michel Bakenda et bien d'autres personnes ngana komara pensate nga ezaka plutôt inspiration yaka tamso so sambela et moi refrain mokoye ou bien tamso net ou moi o ezali na ndoto na lataki na loti batu baoye manze mwana et tout ça ba Angelo baoye mana lamu ki nango na enregistrant ba on a téléphone et puis c'est comme ça que dans une zembo donc na komarate alors et net pour na deuxième album nanga na décidé que na travailler na ba parolier c'est-à-dire que na déjà na ba ossature mais na obenga bato ba na don na écriture to solo li na bango ba meki opesa ngama ba idée pour que moi structure nze moment maloba ils allaient moi cohérent et ainsi de suite parce que ils a ma bête ils a mon na talent na ye il faut y ba limite na yo alors par rapport la carrière album Ali Bossé Bima qui est déjà depuis 2018 et c'est comme ça que l'album il y a un mois ils ont encore tiré dans le streaming ainsi de suite mais là toujours lancé un moment que c'est featuring na papa pasteur Henri Papa Nzamba Miracle aux Nzamba Miracle et dans un et autres clip nango makalate et tout et puis toujours que nango bon malem mais maintenant c'est qui moi pose pour na se focaliser dans la musala église parce que musique c'est un moi temps c'est un rappel moi moyen alors comme moi même je finançais l'église avec un partenaire mon côté ainsi de suite na baki bon on ozwa on a financé côté musique on a financé église na que en tout cas voilà ils ont ça on a bâti tout ça là c'est comme ça que Nathalie m'a pose et je crois que d'ici 2025 on est toujours relancer ce côté pena artiste concert même en Europe il y aura des concerts qu'on va faire à partir de l'année prochaine et ainsi de suite mais pour l'instant tout se focaliser non pas là-bas dans la voilà mais sinon hello comme Zanini tant sous tout le monde son Tazara chanteur sous fois comme prophète ou pasteur toi pasteur on n'avait pas comme Oyemba c'est comme tu dans la musique il faut tant
vous gagnez bon tu gagnez tous les deux. Non, non, même pas. Au moni appel Yanzambe dans la étape et belé. Au moni yesu tant que na Marc chapitre 6 à côté na mboka na eba lui oh mais petit to ebi et ça charpentier. Donc même yesu avant à la prophète, avec dans nos charpentiers Moussa Mabaya, il avait un travail qu'il faisait. Bah oh mais il doit comme et puis quand on a c'est ça na binga mo même so na une période yesu na ngana ndimilete. Au talaka ba misala maboko nde bala mitu passe. Si on aller lobi wa comme Nzambe na na roboye mabe donc c'est comme ça mais souvent appel à Nzambe na ba étape ebele au monde par exemple un appel final à comme pasteur mais na bandeli abandonne l'église comme ouvrier azoyemba les temps ka kolati appel à Nzambe ko se manifester katina ye mutu mususu pe o komona aza musala Nzambe mais azaki la don oyemba ayena don moko ya composition mais il n'avait pas le temps pour ça tant o azu ya Monica azu temps na ye et a kosa la mo album pe asali na ye album na ye l'un ne va pas sans l'autre ou bien l'autre ne combat pas l'autre parce que mutu akoza na ba don ebele akoza pe na ba talent ebele au monde musique est différent avec un don spirituel. Le don spirituel nous la recevons de Dieu, on ne fait pas le commerce sur le don spirituel mais musique est talent au ko vivre na musique au monde donné na boye na ba talent ebele donc ngana ebaki ke nza bengi nga depuis na mona muke ba parents nga ba ebaki mais ba tenga na ba musique. Donc musique na beta synthé na beta guitare et tout na bando yemba et tout ça et na ko beta synthé on na zo lango ba mbongo ya ke ba bengi sur quelque part OK au former bateau au beti au zo mbongo na pe na au staffé na ngope au moni mais ce qu'il faut na sakola na senga mbongo te parce que on est do Nzambe mona moni na moné yango ezate yango na ko pona vivre on a yo mais les autres téléphone Italie bango nga na éducation sacerdotale mususu l'évangile comme yoteka ya donc principe rendez-vous na yo ezali pour batu bazoyo rendez-vous na nga gratuit donc bafuta buso bafuta te et pas nga en tout cas bafuta te na Paris awa na saka ba rendez-vous et même le premier na le 2 dans un rendez-vous de la consultation prophétique c'est gratuit quoi que au roya pe o mona pe mo sanza maboko pamba pété yo pe musu mo mabeno pende ya ngwana père mo boy vraiment mais ba bazo le monde 5 ans l'église na kutana na moka na mosali Nzambe te numéro 1 alinga na ependete basala ba fort ba ya alinga te okoma ba mingi za lokuta papa mingi za lokuta nga na sambela na église moko Philadelphie et pas pasteur Roland Dalo église a munene toi ebele mais na kamwa mbali bozo boye to kote na pasteur abenga na komonanga pourtant na yé loté na yé pena mututé ozomona mututé pena wana tona ba 2008 zoki 2009 donc wa pena mututé incognito petit moga balingi ma Nzambe trop mais wana l'arté rien mais pasteur abenga na kombona donc on ne doit pas croire ba biloko belé to ba mutu mususu atika na pe ko zo courage te ya koluka neka amona yo et ba to belé na ta Kinshasa oh prophète na sandeni pona mona vraiment ils ko to na question ndengwana to ano na kin il suffit au côté na adresse église au mon adresse église au na église après qu'il n'a pas battu nyoso mais mutu asamiti kana idée na yeke c'est picha le picha ça pas c'est pourtant rien il y a une question au yeno kana image prod au monde na oye c'est facile donc il y a beaucoup de choses alors mais apena batu oyo ba moniaka on ne conseille pas ça nous on dit ndenge na te aka ndenge na salaka c'est que on a besoin de luka mongo ko luka mongo na musa Nzambe te to luka mongo na vie to luka mongo na ba cop mais église tu as conseillé la Nzambe est-ce que Nzamba pambolaka te Nzamba pambolaka mais comment ezaka na ko bénir yo lelo na pesi au message to na bondeli pona yo tango ke moni loboka Nzambe bato ba pambolaka biso mingi au monde ya bonga moni loboka Nzambe et puis au sati pena ke akanisi yoko akanisi yo papa bizali mais moi ya mu assemblée la pena église te mon assemblée la pena ministre moko boy azaki ministre te na koti na bureau na tali na bise yo okoma ministre abisinga papa c'est impossible na nguya Nzambe o na sambelaka na osambela pono comme ministre na prier ça ba session ba prière pas abimi na gouvernement tango remaniement ngesa na c'est yo otika la osala plein carton plein pendant 5 ans et passer la carton plein pendant 5 ans mutandengo wana au monde que Nzamba ko utiliser tant dans la campagne au Québec boye au bise que tout la campagne à contribuer na musala Nzambe c'est possible tant mutandengo na pambolinga na ozongo pe na nesengo
au monde parce que il a fait volontairement na manipulé été na société ils a que a moni lobo kan Nzambe et puis mutwana a pamboli ngai bato belé na ba église au monde aya ka pambola pasteur aya ka na église a chômeur ana boulot te ba prière pas azu boulot au monde pas azu promotion ça mutande ngona a se montrer reconnaissant aya a pamboli ngai je le fais et ça na sengo pour apporter pour la loba ceux qui te semer kat na bino biloko o eza spirituel est-ce qu'ils a mabé ceux qui te récolter biloko o eza matériel au monde il faut pas tout comprendre au monde mutaki au monde nganga afuti mbongo ok monde psychologue afuti mbongo ok monde nani yususu thérapeute afuti mbongo partout ce qu'on est pas pasteur apesio audience au félé au sambele au félé mais ceux qui tant zamba pambolio quand ça paye ape mutu donc ils a tabouté c'est pas un tabou et tout ça les logos par exemple tout le banane artiste mon corps tout ça dans mon ana héritier aza par exemple autobeta concert à Versailles dans Banzembo oh oui mais comment donc toi na kin avant dans l'eau latin toi dans na kin il va peu qui Banzembo mais tout o lingolinga te oyo kango kaka na biso na kin baba reza partout na bo oyo kana ba bitu ko oyo ka donc era nzembo na betolo li solo na loba na vani na ba 5h boy et na la na kaka e beta ezo beta donc e betiti o lamungi na tongo bolingo pri Nzambe na kunso e bando betu na mutu Zemba Robinho e betu na mutu bolingo linga te koti ngape na artiste donc soko ke loka ndengo na etikali donc alors je disais que héritier par exemple oyoka banze moné et bersayo tamsuzaki na problème à bolingo yo kinze monaye net nze mo auto sala aya ya boa embeli Nzambe boe opambo okangola ngaya onetola ngaya ondimyo beta mafimbo na ekulusu Yesu nanga ponga na bika ya nze mwana ya danger te ya danger oh mais na prier na ngopena na chango pena bo na prier na bi Yesu pambola mo mobalio akine musika oui et là c'est ça ba aimé Yesu donc siko tamu ozaita msu na chagrin d'amour oyo kinze monaye mukolo yo kike héritier poto qu'est-ce qui s'est fait ok son bibier tamso bongisi pe tamso 300 € mo boy ok no bamba ba musicien ya mon offrande ok pambola et pour asala ke bolam c'est la même chose qui s'est fait avec le pasteur il prend en charge ba stress abatou il prend en charge ba doléance abatou ba combat abatou ainsi de suite et tout c'est normal ma bende zake au komisango business au komako escroquer batou ma beza wana ma beza ke pour sambela il faut mbongo pour sunga il faut mbongo là c'est mal et nous fustigeons cela mais koko makenet que so ba pesi pasteur mbongo ba sali lisumu ça aussi c'est méchant ce n'est pas bien ole baloba ke bino bolingaka ba pesi bino bo pesa raté dans l'église Bokabarati, il y a des gens qui souffrent au monde en pena frère santé ça bien témoin banda boutique là la dans l'église beaucoup canceler témoin moyen quelque chose zoanda ko banda ko sala boy papa oyebi ke babilo ke belé lo ba ngana boy ezalokuta mingi ezalokuta ba pasteur basunga ba te belé ok ay belé pe na wona bina l'église au boy 3 wana ba otanga yimta futeli bango classe bazali mais seulement baganga ngote parce que yeso loba o ezo pesa na gauche na droite pe et baté ozo mona mais la plupart ba pasteur o ngana yebi basunga batu ebelé ba frère ebelé ba bali parce que pasteur a pesa monga dot baza ebelé ba système ya ba orphelinat banane bo eza ebelé. Ce n'est pas parce qu'il va mettre la ngotangwate mais seulement il faut dire que le pasteur ozo kanisana balabala ante mingi pe omona wana boy abunda peneti ka yo pozo bunda bino za na poto awa ba pasteur ba beta ba kayu bazali ozo comprendre so yo za awa obeta kayu ngape na obeta kayu biso tout ozo luka ya ozo mona à quoi est-ce que tu crois que ngana la possibilité belé pour que na sunga yo na linga na ya pe côté on a le royer wana nzamba benga bino na temps plein toi benga bino pe go sala no pe na musala mo to l'entreprise mo go sala ka après ya ka église pour servir nzamba il faut ça les gars temps plein teba concept à temps plein c'est un concept qui est mal compris parce que il y a tout le monde ça il a nzamba temps plein temps plein dans l'église plein temps 24 heures
sur 24 o sambela ka te azate biso to la ga er mo na prière er mo na parler er mo o beta cop mais dans la bateau au bazana temple na séculier pena de manière formelle il a un autre contrat même musu tam so na contrat mais il est entrepreneur pour biso tout au lukaka parce qu'il faut vivre musala oyo soko ebo lukate o bambambati. Nabisa ya mon nabisa ya so mon est facile que nous ban d'église au comprendre akina nenga loyengia bani pe Yesu azali awa moi 30 personnes baye pena mona pena offrande 3000 francs nda comprendre maintenant vinenga là 3000 francs n'est même pas 1 euro il y a offrande abeta mso pour la semaine dimanche pena boye 7000 francs 2 euros à pamba il y a offrande abe pardon na tiki na ngambadi da kufa ozo mona peu parce que musala o musala parce que les gens souffrent même ici en Europe au monde appelle na église pena boye apesi ba bon moi ma bende ba j'ai sengi ba j'ai sengi 1 euro pena na ngobé tin clip au compter pena offrande pena boye et mis 45 euros so mi tout na pasteur ça na 45 euros qu'on se le dise aussi tu vois un peu alors le pasteur au azomi benga dans le temple il est conseillé à ça la business il est conseillé dans moi business moi pembeni oyo iba pamba et après des pasteurs à qui Dieu a demandé exclusivement pour ça les lots musouté tikala na musana nga je vais te prendre en charge bazali au penza moment ne peke il est sérieux et Dieu le prend aussi en charge mais il y a aussi des pasteurs oyo nzamba bengi à ça les laé mais aussi il est séculier. C'est-à-dire, il a un autre travail à Salaka à côté, il a un autre contrat, donc il donne une partie de son temps à Dieu et une autre partie de son temps, il travaille pour quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça existe et il y a aucun mal. Mais quand on a pasteur sur Zalaka à temps plein, c'est pas bien. Quand on a pasteur sur tous les pasteurs doivent travailler, c'est pas aussi bien. Parce que nous avons et ça là il a passé tant on a eu l'ingana poto en 2023 nzamba bisinga lobby nazana passé pe na kanda mingi pona bandimi ya poto na yoka kimba be na binzambe o ni na koti ka tete banyo prier alobi tala basali na ngai o bazana poto o ngana tindeli bango kona po basunga bango na moni bango na ba pota ba blessé ba lali do moni bato ba fatigué nzamba lobi o moni baza ko préférer batinda mbongo na ba prophète pe ba pasteur ya Afrique alors que ba sali nanga bazawa na ba sunga bango mikolo nyoso ba sunga bango na mbongo te ba soutenir bango te bona pasteur a sérieux bona pasteur banga nzambe bo soutenir kaité poigné na église boza 100 poigné te boko sangana bobi pasteur au laisse à Kabiso li lo banzambe boza sérieux to bando sangisa 50 euros par mois et ça la 5000 euros to déclarer en haut dans l'état l'église te prend en charge yo vana na bureau sambela pona biso yo tanga bible bobo salango bobo si pasteur keno sala kayu pasteur ke luka po azana mwasi pasteur azana bana tanga ke luka wana bo azonga za fatigué era tanga bible ezate era ko gêner ezate tango pe muto sambela makasi te tentation ko ya pasteur akoyi otiki OK na église mususu ozomona oye na église à Congo prophète sunganga mais prophète wana bambongo na bino ne prenaka en charge mais bambongo même wana botinda koto boko ko pesa ngo pasteur na bino pe et ko zoyer en charge il allait être consacré nzamba za moko Dieu n'est pas plus fort en Afrique qu'ici ba pasteur ya Afrique ba l'équipe ba pasteur à poto na onction te je vous dis ngana outi Afrique nzamba pesa nga yo loba yango poto yi ba pasteur à poto ba lobi ba loba ba jaloux mais ngana outi Afrique na zo yibisa bino vérité pour ngamu no na ngetoboka na loba na vérité na loba vérité so dans la vérité na oza hypocrite te liboso na yo bande konanga ya poto nzamba to benda bino na repentance ba pasteur ebelé ba consécration na bango ekwei ekiti diable a détruit ba ministère na bango parce que bino boboyaki ko sunga bango bino boboyaki kozo même ata 20 euros na yo binga mona jamais aucune église na 1 euro otie bon mbonga sali ba futa ngondeni ba pasteur ebelé nzamba ebisinga je ne sais pas so na omi kosa boy bisanga mais nzamba ebisinga ba pasteur ebelé à 80% bango ba futa ba sali na bango sali église boya ko sambela boya ko nani boya sambela pona bino ba foutele lu sous sale donc ngala ke ko luka après na zongi na ko prier sous pona yo au monde que ça un peu égoïsme et ça malamu le travail de pasteur c'est un travail noble ce n'est pas par manque de on se consacre dans le bas na tiki nyon son asale là nzambe mais quand je me consacre comme ça il est bon je ne vous dis pas parce que moi je suis pris en charge nga pris en charge té église na nga zo en charge té ni ngai ni boisi na nga ni moi na nga je me prends en charge moi-même par la grâce de Dieu mais je le dis
parce que c'est la vérité au Nzamba Ebisingai que vous auriez pu avoir des pasteurs puissants à Wanapoto, des pasteurs consacrés, ceux qui bino qui 30 bon biso 30 wana boy par mois na rozata je vais 100 € à Pamba na tie pembeni pour que pasteur nangai afuta ndako nae moi si nae bazala bien ainsi de suite tozu 3000 € to peka. Est-ce qu'avec 3000 pasteurs qu'on vend naté pasteur au vend naza consacré à autant la Bible à prier, il y aurait plus de gloire dans l'église de l'Europe. Mais t'as la bien bande ko na biso ba ivoirien mingi basala yango bande ko na biso mingi ba haïtien basala yango ba camerounais basala yango hormona ke na ba communauté na bango ba pasteur na bango ba mata ba puissant mais pas na biso c'est pas le cas. Nzamba bisinga que il a un problème ba congolais belé to pambwa mité parce que nzambe motema nzambe za ya kozoka po ba sali na yepe baza ya kozoka o akoyoka message na ngai tambusa yango bala nzambe ba yoka ba lamuka ba pasteur ya diaspora congolaise baza blessé na yebi ma mingi te parce que moi je suis pas très connecté à pasteur na biso diaspora mais nzamba lobi na nga yango et aweza chaîne ya liboso o naza ko loba yango ouvertement tika nzambe apambola moko na moko. Merci beaucoup l'homme dédié, merci vraiment ndenge o édifier ba nzambe na message qui tok o pesi o pe ko fortifier ba lembaki to ba bungisaki elika. J'espère que message oyo et ko réforter bango lisusu mais sinon l'homme dédié na ngena bomba na mais na ya kaka polygamie et ça vraiment toléré par basanga nzambe la polygamie koza mobali moko na basebele te za koza toléré te non c'est pas biblique. Il faut que yeba omoni bible za ya zama munene fo yebango et alors quand on est na Paris bizoto à Paris nzoka to na Île-de-France to na région parisienne mutu so pas yebité donc ko bunga net lobi na ngena te na Morangis inerbo modota mona to ko makate dans la région parisienne. Il faut pas juste prendre un verset comme ça hors de son contexte et tout. Bible, ils a divisé premièrement en dispensation. Ils a 7. OK, la dispensation et dispensation obisuza l'autre dispensation à grâce. Et chaque dispensation, ils ont le lengue nango o nzambe abanda ko tambuisa. Bana Israël, c'est vrai nzambe a pesa ki bango autorisation, il y a cause la polygamie, puis il y a ko répudier même moitié. Maintenant batuna ki yesu question na a pesa ki bango eza parce que c'était à cause de l'incrédulité ou de la dureté de votre cœur. Et à cause de la perversion motema ya moto. Maintenant où y soyez à transformer motema ya moto. Au moni cause na base belé ça produit à convoitise. Il a produit il y a un homme déchu. Or, celui qui est en Christ, il devient un homme nouveau. Il peut se contenter de son épouse et vivre bien. Maintenant, Moutou a se retrouvé qu'avant Bongo la Motema, il n'est pas obligé à non. Seulement, il peut prier, mais à cause de la fonction sacerdotalité. Mais yo oyebi vérité, on a marié, au commun moi mais allez au bani ko satisfaire ma convoitise na yo aux yeux au ligni moi se posant la bongo loli ok au bali tu vis dans la convoitise, ça c'est un péché. Donc il y a une question aux amours c'est une question d'être enfant de Dieu. Ce tu ne peux pas vivre de cette manière-là. Au monde un peu, donc c'est un peu ça. Et pour les hommes de Dieu, la Bible dit que l'évêque, donc ancien, pour un pasteur, prophète, docteur, avant Azala Nakata ministère, il est d'abord ancien, il est évêque, il est surveillant, il veille sur les âmes. Un évêque, il faut pas amiper ça dans l'alcool, dans la vin, il faut pas Azala belé. Et puis il faut atteindre ndakunae. Donc il y a des conditions, c'est une condition. Tu ne peux pas être dans Nakata polygamie, c'est impossible. Ok. Merci beaucoup l'homme dit. Mais sinon, il y a un général, prophète, Achine Bagadio, on a un na mona suka. Nazalanga prophète. Moni bon, on est dans le moto et puis mutalinga nkembo, mutalinga komi matissa, mutalinga komi komisa et puis la culture africaine, tout la culture mon corps tu vois là chef coutumier. Mon chef coutumier tu vois na chef mon corps yinda kamabiso hein, to peki ba combo nyonso, ba titre alors tant muta comme une église a même culture wana na kati église ce n'est pas bon hein, ce n'est pas bon. Ça arrive aussi et montant ça ko lo pesi prophétiquement ma casse l'église ba gangi prophète
et bon parce qu'on a inde na ko bango je n'aime pas ça beau glorifier nzambe so qui pour mutoko pe qui c'est ta komiso et là normal mais yone mutusiko yo il faut recadrer pour le baté boete komisa nani nzambe donc ça le kume pa ya nzambe soko sali ya ngote erotika na kati église ba komo yembelo banzembo avant kota bakati l'homme de Dieu l'homme de ceci mutabongola maivinio papa au moins ndenge zalaka ngamo ekomela nga souvent après ba service nazongi na ndako na bisi moi sanga simanga non sima est-ce il omo resalema na ngote na simbi na bonne il omo resalema te donc ko ba de nazanga mutu mais tant na gina église ya gina nzambe bon nzambe ne lata ngai et pesalaki parce que na ka mutu na pena ba faiblesse ça yamba ezakati nanga donc o ezawana o bon nzambe yango ne maté c'est Dieu qui agit quand il a fini d'agir nga na pena kaka mutu et après na ba kamusu ba yelanga pena bo et compliqué nga banda lelo ti lobi na sali pe loté parce que nzambe a libéré qui peut onction a été donc pourquoi quand Dieu agit je dois m'approprier de cette gloire là c'est Dieu qui agit au travers de nous nanzela na biso to moni ba maladi kobika récemment ba yena mwana moka zo kufa presque je sais baluki na kata kill cette vidéo na ngezali to zuika mwana to sambeli mukie kutuka bo pas mwana télé mais ba notambola et tout mais tango nanga na surpris donc ça les mini parce que pe comment pe bo ko sambeli pe maman bo akufa te après akufi pe donc akufi yo ka pe mère nga pesa kanda mwana maman papa o sambela ke maman akufi on dit on est ngam na bobi mère ngo bani te biso to priaka de au cause na problème nzamenda sala ka soka sali to zongisi lega loko zamba jimi wana loba makana ngo parce que apôtre Paul à Philippiens chapitre 4 à partir du verset je crois 12 13 14 na 15 tout qui était dans 16 na paraphraser ba pesa ke ba don ebele à la prison et tout ça ba pesa ba don na église il y a Thessalonique je crois non na l'église à Philippe alors ba pesa ba don ebele alors tanga zu ba don na bina zu ba don na bino pepe singa sengo et puis alobi et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins au monnaie dans tanga lobi et mon Dieu na minute wana a engagé siko alliance nae parce que le même Jésus qui a appelé Pierre, Jean, tous les autres, le même Jésus l'a aussi appelé abimela et pas bengaï ana contrat moko particulier dans Nzambe donc tant on a comme le ba mon Dieu au monnaie c'est comme ça que Élisée tant allié liboso mai azu manteau au Élie papa na tikela qui a bambe lobi où est le Dieu d'Élie. Ça veut dire alliance ya Élie et ça la ministre. Il est possible et comme akapenzo moni mwana nanga moko o pe azana se autorité nangai a côté na likambo pena ba lobi na nzamba jimi mbaya comme ya kita sala au monique alliance et sali mais ça ne veut pas dire que beaucoup comme ça doctrine par rapport qui alliance à prophète ezana nani sala obelela nzambe na yo yebita alliance il faut pas qui na roya mabete papa na yo molimo aza nani obimela wapi. Alors papa nanga molimo za prophète Joël Francis Tatou yende muto za papa nanga molimo yende muto encadré ngai to sala rébellion to komi belé anga bimeli zela limité voilà ni kablo nanga ngo ale toleka en tout cas na vandi naye pendant 9 ans il m'a formé tant on zaba bengi ngai anja nzamba bimeli ngai bisinga lobi kende patata oyo akotangisa yo akolakiswa azala pona école nde na kindaka pena na similier na vandi na sama kolonaye et j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup appris au bandiko yekola ozokola na bonzambe tango tan koki et yemoko azwingai amingali na salle ya maisha park a consacrer nga a donner nga pe a pambolinga na miso bato alors en tout cas na vandi naye azui problème ya moi cité problème bon côté l'autre en tout cas ezan nzambe na bengi na libérer na porte à monnaie donc c'est comme ça que tout tika la en bon terme tout ça bien et tout parce que vraiment yé passe à la un peu bonté parce que ba pasteur peut belé ba beba na ba petit na bango parce que peut-être au moins na zo que tant na kokina kende yo papa oboyi tant ozo boya wana pression appelle bando sala ndo mona ka mona ale pas aller à salir rébellion accueilli et tout mingi pe to condamné ka bana pété ngamo le na bana na ngai et tout ça au mona bien que moi no yo on dirait que tana OK de fait que ça bango te so ita kokiyaka na sabela pona OK il y a pas de problème la mission doit continuer ba bazoka bambela ba kendaka donc papa nanga molimo eza prophète Joël Francis Tatou na PC Mbote bisika zali kalamingi était le 4 octobre za anniversaire naé et na souhaité déjà joyeux anniversaire
plaisir. Merci beaucoup, l'homme dédié, d'être passé ici. Mais sinon, s'il y a un message à marteler, ou soit aux Alakana, Bunda Pona. Donc, Bunda Pona Libota est un programme, il y a prière, où tu as organisé, vous avez 2 soirées, dans le mois octobre, le 25, dans le 26 octobre, de 18h à 23h. Et ça, il y a prière, et ça, il y a Koyoka Liloba Nzambe, pour na mabota na biso, et puis ça, il y a Koyoka orientation, il y a Nzambe. Toza a na poto, toza na bitumbe belé, toza na problème ebelé, et oza na besoin au kuta na ngoué na Nzambe, ou ko changer vie na yo. Et je crois qu'il y a un temps pour prier, bana Israël tant ba prier ki Nzamba tindela bango Moïse, un prophète qui était venu et qui a apporté une libération. Je ne dis pas que je suis spécial ou meilleur que les autres, mais je crois simplement que Nzamba tindingai na moi particularité na nga mokie, na moi message na ngai pour que vie na yo, famille na yo, destinée na yo ezala booster pe ozo délivrance ozo koluka depuis vous les belé. Depuis nous awa au moins 3 familles basi bazwa miracle ya babana o bazako luka bana bazu bana moko zaki na Belgique wana bo baluki mwana pendant plus de 6 ans to bondeli ka soirée moko nzamba visiter bango exactement na timing to bondelaki bazu mwana mususu ta na yaki ane ka boye ba couple moko ba ko bala na ba luka mwana ba ozwate hôpital c'est comme ko loba ba miom ba biloko belé. On a juste prié et tango ba ko mona nga na mois de juin de juillet awa boye moi c'est na zema 5 mois déjà couple mususu ba qui 11 ans bien aimé. On a juste prié et Dieu les a visités maman dans la zemi déjà et c'est possible parce qu'il y a des réalités qui sont physiques, bah réalité mususu pesa spirituelle. Donc na lingo zo programme au sérieux pour que na nzela programme wana Nzambe a visité yo, Nzambe a exaucé ma prière dans tokozala na 16 rue de l'Escouvier na 95 200 na Sarcelles. Donc soit adresse oyo, soit programme au à cœur pour que to kuta na elongo to lele la Nzambe. Ba o boyebi biso bozala témoignage on Nzamba salaka. Ba o boyebi biso te boke na YouTube, bo taper prophète Jimmy Mbaya bogota la o Nzambe salaka materne to teaka et bino moi elembo ya oyo Nzamba ko sala na biso longo le 25 na le 26 to kuta na longo na pesi merci beaucoup na image prod awa na pesi bande konyoso awa ya minga kitoko pe malamu pour na respect pour na honneur na pesi bino merci tika Nzambe apambola bino. C'est à nous aussi de te remercier d'être passé ici au Pénal Zanda kuna à chaque fois information ezala pour na olekisa na bana Nzambe pe sa message aux a vraiment le bienvenu dans Ndakunayo. Mais sinon l'homme dédié dans le monde dans la fin de Natal son a bombi ton a tikio qui est de est-ce qu'ils en rappellent bien ou interpréter Nzembo ya Mutu et dérange Rabino Tier Netio Yembra Boy cover Oko Yemba Petam Nzembo ya Pasteur Mike Nani Boy. Ils ont m'embêté, ça nous arrive tous. Déjà dans l'église, tu es mon abango. Donc c'est ils ont m'embêté pour ça cover, pour ça cover. En fait, biso Congo, na comprendre mon culture na biso tout ça moins compliqué kaka. Parce que partout dans le monde, au coup de temps où par exemple, on appelle ça exemple la musique séculière, musique to benga musique mokili. Et ça na musicien moko na États-Unis, Ayemba a collaté boti bango. Ayemba because I'm happy. Pharrell. Comment on est Pharrell, voilà. Ayembi because I'm happy wana boy. Tanka ayembi yango ba sentir que nzembo za na makamo. Il faut mona ba cover. Et bandi papa cover musuku to mona ngo esali ba millions de vues kolega ko to mukolo nzembo. Mais ezaka ka nzembo na yo œuvre na yo nde mutu ezo ke ne musika. Donc ce n'est pas d'ailleurs c'est une bonne chose que tant au sali nzembo ba to mususu ba ko réinterpréter yango, ba ko rééditer yango, ba nzembo ebele par exemple Storm is over now. Eza Arkeli mais TD Jakes je ne sais pas si vous êtes TD Jakes ou Arkeli mais l'un d'entre eux a interprété nzembo muninga, c'est pas un problème. Bon ba nzembo mususu ba Dieu tout puissant quand mon cœur considère nous t'a composé mon âme. Et là mususu mu nele moko boy wana biso tozo yemango lelo. Donc il faut tous à la fière, il y a ce que nzembo soki ebimi ba to mususu ba réinterpréter yango ba ezo ki ndeka na cadre de promotion pe ka ya nzembo ya problème mote. Et tu le voyez Mbappé nzembo fiston boy. Pour aller café. Oui, mais on a bien très beaucoup calme. La bonne il passe en été. Ayo le qui la biso encore
Oui, mais le gars là, et le gars là, par tout le monde a manga. Ah, papa, parce qu'on a là quand on a manga, papa n'a n'engagé que prophète Jimmy. Nzoka, il a zwinga na esprit of sombre. Oh là là. Donc il fait fiston. N'habitez entre ngana on a une fois changer longi vraiment pour ça ne va pas. Donc il bat balo bango et belinga mo na. En tout cas, netinze mone moko na sepela nango makasi. Nalela kapambate o, nalela kapambate. Ya pambate o. Ngaya baba kanga mo sengia mbongo na nzela. Ya dana talalelo yo. Donc ce frère a une voix, il voit mon corps. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, hasard bolingo motema. Voilà, il y a eu un nécofiston Nzaba Pambolaye, Apambola ministère, il fait un grand travail et un très bon travail et tout ça très très fier. Donc les gens disent que, mais c'est vrai, hein, je crois que moi ressemblance c'est la réalisée Sengo, donc n'a la comparer na star, na star. Vraiment, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup en tout cas. Moi surtout côté de Nabiso, il faut tout dans ma mère Nabiso. Il faut tout dans ma mère Nabiso pour tamususo. Il faut tout dans ma mère Nabiso pour mère n'a pas comme on aime donc il faut tout dans ma mère tamususo. Vraiment, on rigole ensemble quand on se voit, mais bon, en tout cas, c'est un peu ça. Mais tout ça va de côté, de manière formelle, on n'est pas, tout ça n'a pas lien parenté. Merci beaucoup, l'homme dédié. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Merci, Nabaïnio Sobatali, Biso Balingaka, Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne OEP Sarabino, information, na temps réel. Merci, Nayo, grâce. Kazi, oh, Salim Moussala du début jusqu'à la fin. Ndebota la biso na bandako, et grâce à moi, la Mobalio, il est jeune, le jeune réalisateur, grâce Kazi. Donc, continuez toujours bongo, Batouba Olinga, Pression Moussala Nayo, les seuls et l'unique, le véritable code, Yaouli Moucheni, Bambote Bele Nayo, joyeux anniversaire encore une fois de plus. Merci Nayo, Odilon Mampouya, merci Nayo, Paul Mwamba, papa social. Paul Fiki pour Topesio Bambote et Belé, vraiment Paul Fiki pour les boss Lady Aziza Riziki, Topesio Bambote, na États-Unis, kuna bana Canada, Nyonso Topesio Bambote et Belé, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous partagez massivement, oh non, bah commentaire, vous likez, vous commentez, vous partagez, surtout j'aime Nabino, et on dit ça, la rabisso bien, ma motivation, m'appelle, et ça la raquette, améliorer toujours mon sala et Kendali Bossoza qui a bino Pichankimu, Toko Minasuka, Naïb Sibino, bye, à la prochaine, ciao.